Bandeko initiative oyoyo ya maître Shura Mboma asangisi ba maître ya monde entier pona mafinga esila na internet. A première vie tango tokoyoka yango tokomona eza possible pe tokomona ngo ide moko bien pe tokosenga merci enfin bandeko mibali bato makasi bazwi initiative moko ya bien. Bandeko tosolola ngo na malembe bolandanga penza avec attention awa eza likambo ya parti prité d'avance ntango na kosilisa koloba bokocomprendre bino moko. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mikie na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tosolola mwa moke nakanisa nga papa robo identité nanga na internet, oui, bel et bien nalingaka rando. Autrement dit nalingaka mafinga notorizaka ngo. Doko swana sikoyo bino bolinga yango te, alors tokende na bino bolinga yango te. Soki bolingi penza mafinga esila, initiative au maître Shura Mboma zwi ekosilisa. Tout d'abord toke nanu boy maître Shura Mboma lobi bazo bengana na telefone be sportif nyonso ya monde kote bazali bazwi décision mafinga ofo esila na internet bano yo bazo benga bane bazoloba batata te, bano yo fo bakanga munoko fo barando yo esila. Alors toloba sikoboy parmi bato yo bango balingi basangisa be sportif wana d'après bino bozomona ndenge ni bazosangisa ba pasteur to bazosangisa ba éducateur de masse to bazosangisa bato moko bien éduqué po kopekisa mafinga na internet elakisi biso bato mafinga na internet toza ba mal éduqué. Do bato bakoya kopekisa biso surtout bakoluka biso totika ngo na makasi fo bazala penza bato moko bien éduqué, non? Alors ata boyebi bato yango te boimagine nano na tous les maîtres oyo bango bakobenga ya monde entier balobi ntina Kinshasa bato wana na bavi na bango réel baza bato moko bien éduqué. Bandeko bano babandi sport na poto po na but ke baleka na jeux olympique to bagani ba championnat eza différent. Bano pe bandi sport po na ko se protéger
na famille na ye est différent. L'éducation bazwaka. Mais faut qu'on y ait parmi les sportifs, ba voyou, na ba délinquant, basé belé. Bolo bananga te ki o maître Chouramboma akopona ya bien te. Akopona ya bien te. Azopona o bakombo yebani. Bakogolo baki na poto babundaka te baza batu moko bien te. Asina lobaki ya ba maître bali bato babangaka bitumba. Mutu neti yozolanda nge okokola mukana tongo oke kale mutu na sa immeuble waza na problème na yo. Oke yo moko. Mais maître akokende ye moko te. Tout d'abord, entre bango ba maître bakosolola. Mwana mai kokende yo moko te, ke boko osimba tusha, na fopo kosiel mwaga na likambo boy, mutu wana matedi yo, balobi yo abeti maître. De bako créer ba histoire ebele. Et puis kozala maître elakisi oyebi ba technique ya combat, mais elakisi toza muta makasi. Muta kokoza sans technique à combat aza makasi koleka maître pas kobeta maître très bien pe ba maître baza conscient bayebi yango. Mais bon tozolobela bitumba te tozolobela bango balingi bapekisa mafinga elakisi bakomi bedikatere baza koopose voire même l'ambassadeur est d'accord na bango. Balobi pa ambassadeur asali pe musala malamu oya Belgique. Point d'interrogation. Donc bana oyoyo bazan internet o bango bazobenga bana. Grâce à ma finga na barando ekomisi bango bato bafungoli ba entreprise balesi ba famille pe muta kufi te. Bandeko bolandanga malamu. Mais parmi ba maître o bakosangana wana kobanda na Chouramboma aboma moninga ne maître. Ata boma par accident po batakaki eto ndenge nini. Mais muta kufa atika famille alesaka atika baleki kuna na mikondo do ba continuer pasi na famille wana. Siko Maria Tumba na mikonga abongisa famille. Karine Mokonzi la baronne abongisi apesi bato misala apesi bato ba vie na kobenir na rando mutakufi te. Sikoyo parmi bana oyo bango bazobenga bana bafingaka na internet majorité na bango nanu babunda na balabala te nanu baswana na balabala te batelemi boye nanu baboma mutu te pe makambo balobaka ezokisaka te ebomaka pe te. Bien sûr badérapage ekokozala ndenge elekaki na kaya mi José la reine. Mais parmi ba maître o bakosangana baza ba violeur ba na kati ba pédophile ba na kati ba o ba maltraitaka basi baza na kati. Ata naza na groupe wana te na lobi na bino boko vérifier d'avance na pesi soso mwa idée mututu oya koyeba tous les maîtres bakozala bolandanga bie bandeko mututu oya koyeba kombo ya maître tu akozala na lisanga wana
ya Shura Mboma. Bobandi na Shura Mboma. Bolakisi biso vi na etu amema. Malamu nini ya nango ebele po edike batu. Na Kinshasa, na Angola pe na poto. Bolo bate turu ako mukolo ya tiki te. Bolo bana biso oyo nyoso ya sala. Oyo so okende koluka musala, bako sengo CV. So basenga ka CV, elakisi te po yebika musala, to yebi musala te. Po batala babisiko leka, pe ba comportement nini, ozala nango. Bobanda na CV ya Shura Mboma, alobi Maître John Pandimia, bobandi pe na CV ya Maître John, alobi Maître Ngambe Pandimia, bobandi na CV ya Maître Ngambe tina matete, na babitumba boni ya bunda, pona ni ya bunda, pe na vina fami. Bosilisi wana, boke na bakombo tu oya kotanga, na bato baza na groupe. Bozo ba CV na bango, botinde la biso na ba faux compte. Na kanza boyoki bien. Soko sepelaka na Saratola, otindi pa Saratola. Osepelaka na Karine Mokonzo tindi. Osepelaka na Mama Kongo tindi. Osepelaka na Naomi Bido na Luanda, otindi. Osepelaka na ba oba na Brésil, otindi. Osepelaka na ba oba na Kin, tous les bateaux yo, ba populaka basalaka rando. Bino sikoyo, bozwela biso ba CV, ya ba maître nyonso. Botinda. Botinda ngo partout lingi. Mutu akozwa ngo atako lobela ngo te, akotindela ngo mutu mususu. Botinda na ba faux compte, bobwaka ngo na ba groupe, botiepe na ba photo na bango. Eza likambo tosengi teke bya bitumba te, ezali tonto yeba, ba CV na bango, poto yeba ki bazali bedikater amas, batoyo, ba devisa biso minoko na biso, baya kopekisa biso to finga, to swana. Baya kopesa biso mitindo, bango te mbasala biso, ba bota biso pete, ba contribuer pe na vite, to vandaka pe na ba pays na bango te, na bandaku na bango pete, baza pe na grade moko te, fonction moko te na mokili oyo, boyela biso ba CV na bango. Na bisika botamaki, na komba ba para o babotaki ye, to o babokolaki ye. Bobosa na pete ambassadeur à Belgique, oya sengi 1500 signature. Lokola sa sengi azana kati. Bo luka CV na e abotama wapi, na vi na ya sala nini, komboni nani, atanga na ekoli nini, tata mwasine nani, avabo lakisa papa na ye, noko nena ba mama kulutu ne ba mama leki ba nani, avabo lakisa mama na ye. Bolobi na biso, ndenge pa kola, soka zako lata kupe ba etoboka to, gabarding ya jaune, ba repasa na mbenza, to azalaki osote na mesa, azaki saper. En tout cas, biloko tu wana bwa koloba. Bobosa na detail te, soka za marié, azana bana combien, ba makangu combien, soki pa koma impuissant, boloba. Bwa kolobela biso na retard te, modèle Israël, azolobele tolomo, ya regra mopao. Bandeko, video na sali, bo kabola yango, bo panzango, nga papa robo, na kotambula partout. Pe na pesi conseil, na mete tout. Atoza notrice so baponi yo, na liste wana,
kopusa na pembeni na nga te na kodétruire yo okotika famille na bana nakanisa na prononce bien na kodétruire yo mpe maloba na nga na kolinga te yoka soni soki oza na Belgique to Allemagne partout na kodétruire yo nakanisa toyokani alors bino baoyo bozolanda nga bopanza ngo bametre wana tu kobanda na shura mboma boya na biloko na bango tu bokabola ngo kaka ntango video esili bobandi okabola ngo eza na cadre mabe te fo toyeba baseve na bango bato balingi koedike bato balingi edike bato oyo basalaka baklasse bapolémique na kofinga na internet na communauté zaïrois communauté angolais mpe na communauté ya Brazzaville oui bakodifferencie te mpo biso tu tolobaka lingala moko biso tu tolobaka na Zaïre to Angola to Brazzaville toza kaka bana Congo te okokozala mwana Brazzaville ozosala na kota ya Congo grâce mbisa ali Brazzaville wa asalaka na kata Congo wana eza exemple moko yango wana bino tu oyo nyonso ayebika azali moto arando moto ya baklasse polémique bosala ngo bino boya na nzela bien bato baza na nzela bien te eza bametre wana baza na aucun droit na bosani kutu te bavoka mibale oyo batangi soki bazali basavoka te oyo baliaka na lipa boya kaka na bango tokokomisa bango basavoka bakolongola grade wana ya avoka soki titre bakokoma nde baavoka mpe tokolia bango ata na mikate les avocats des affaires inutiles bobosana mpe te bango mpe CV na bango complet soki mpe baza na couple na bisika babiro na bango ezalaka totala so baza bavoka solo to ya nsima ndako oyo ngai nasengi bino eza legal bandeko bokokende nango na tribunal nyonso eza legal eza mpenza legal mpe boza na droit ya kosala yango mais oyo bango balobi bazoprepare eza illégal baza na droit ya kosala yango te munoko eza ya bino te bamege eza ya bango te e munoko kuta eza ya bino ya bango te bamega ya bino ya bango te basosiété na bato balesaka bino na bato bino bolesaka bango bakontribuaka na eloko te bapays bovandaka ya bango te mapango bofutelaka to ye bosomba ya bango te baza na rien à voir na bavi na bino ni kodeside mais lokola balobi bazali na balingi basala yango bazwi autorisation na savoka na ambassade soki ya cigarette nini basalaka na bat Zaïre po taba Zaïre ebanda kosala légère na okapi na kanisa taba Zaïre bat Zaïre ebanda kosala ambassade nayebi te soki ambassade ya cigarette to kaka ambassade ya ambassadeur mais soki ya ambassadeur tokolakisa ye to tokokomisa ye cigarette tokofilme ye bandeko makambo nalobi ezali en ordre eza en désordre te bato wana babengaka bametre botya na mitu na bino bazali bapremière pere bato babangaka bitumba deuxième eloko na kei bazali bato oyo soki okutani na face okobeta ye lokola mwasi bayebi technique ya bitumba wi balakisaka bino beti boye bare boye wi babetaka saki wi osanfu na wana kutane face à face
soki makasi no ezali okobeta ye lokola mwasi osumbisi epe na coupe baza rien du tout likolo nango bambendre bantusa nyonso te mais majorité maître oya makasi okomoni na buzoba wana te maître oya ba championnat ya ba jeux olympiques même championnat ya quartier asalaka ba sport ne pona championnat okomoni na buzoba wana te okomona kaka ba maître o bazaka kuna boyela biso ba CV boko comprendre makambo na lobi eza lokota te na groupe na bango ya malamu bakozala moke ya mabe bakozala ebele ya malamu wana bakokende pourquoi nayebisa bino déjà bakokende na cadre ya solidarité donc bakobima ba naïf bakobima bazoba te po baza mayele batali baninga basengi bango aide balobi tika tokende na cadre ya solidarité. Par exemple, Maître John, Maître Engambe Do, dekombo wana na tangi so bake na groupe wana mpo na nga papa robo na cadre ya solidarité mpo bakende na ide wana tetika tofandi na bango na poto ati nayebi bango bien baza te lokola 2 mètres nga na kanelaka na kobeta baza bongo te baoyo na kanelaka na kobeta baza bavoyu depuis bazala na poto baza bavoyu mpe na kobeta bango kaka ata bakati nga loboko mo na kobeta bango na loboko moko mais Maître John na Maître Ngambe baza kotambola presque partout botala bango bamama boyebi na bapapa bango bakota na initiative wana bakokopesa motu toli mwana kofingo eza bien te me bakosuka wana bakokonye mosika te soki bato kutu bazofinga baza mpe na bametre na bango na babomi motu te balobi peke awa fale sokoli maboko tozwi courage boza kobanga nani voyou mosusu boza na ye ya besenga nde ya bundaka neti na banyamakoro bambikiti likolo mafinga boza kobanga moninga na bino voyou mpo na ntango wana so botakaki boyebaki voyou wana obamba bino kiti no tala nde babanganaka bango na bango bambendre bantusa bapire mbendre bantusa basoloas bandayez moko boye bambendre biolela dungurus. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment vraiment na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.